mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député lelo tokomi le 29 janvier 2021, c'est l'anniversaire de mon professeur Maker Munzele, mon prof. Joyeux anniversaire. Masolo na député Bati Lukwebo a bel et bien déposé son rapport. Il y a un formateur, Bokolandaye, moi mouké na français, moi mouké na lingala, parce que oyo alobi na lingala ko kanité na oyo alobi na français il a beaucoup plus développé. Donc on peut sabino moi mouké. Masolo na député, parce que dans ces rapports, 24 regroupements politiques et partis politiques, na un indépendant de Bao Bazana Katiwan. Masolo. C'est la place, il y a course au pouvoir. Débat est zone. Awa to swana jawa. Bao basala ka bapesi bazalo kola ba chaîne de chasse. Ceux qui va lobi. Allez kamata abandiko kende sans aucune vérification. Finga abandiko finga vérification zati. Pas de réflexion. Oh ba tozo wele la pouvoir. Katumbi Bemba bazo wele la pouvoir. Ndenge tokolo baboyo pesi mbwa boyi. Ko wele la pouvoir oyo wapi pona bureau de l'Assemblée nationale. Masolo. Aïe, aïe, aïe. Sylvestre Ilunga accepte enfin de démissionner. Mais Zekouye lui dit de ne pas démissionner. Qui vivra, verra. Bokola ne porte-parole naïs, c'est le premier ministre. Oyo, Asie, a créé un poste, il y a porte-parole, na primature. Compliqué. Désordre na OCPT, au Babengi SPT, la nouvelle appellation, désordre Mokwa Kosakanate. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans cette émission, Bokoye Banine Leki, Masolo na député, Talakaka, Bobani Kolanango, Bozakuna na France. Nani Akolanda Biso Kuna. Biso na kati ya Paris, naza na kati ya Paris, papa Eliezer, Masolo na député. Tolandaka yo tous les jours. Ngana bakoko na ngai tolanda yo tous les jours. Masolo na député yo nde chef papa oya kosaka na bamba ye libanga olobaki yango na okozwa libanga na poche na bambi ekodo donc yango na fo babamba bango mabanga oya kosaka na bamba ye libanga lokola David abambaki libanga oyo oza David te papa Eliezer oza David bamba bango mabanga memia bango mabanga na poche oya kosaka na obambi ye yango papa Eliezer pesa sourire banda ata osiliki esaka biso esengo osilika na bango pesa sourire yo opesaka sourire tout le temps totalaka yo mikolo nyonso toluka yo mikolo nyonso donc même si natali yo na ntango wana te nasalaka kaka tout natiaka kombo na yo natia yo bakoko bakoma otuna ngai on va pas regarder Masolo na député. Merci papa Eliezer, que Dieu vous bénisse. Voilà. Bakola na biso kuna na Montréal tozana Canada. Oui, ndeko Eliezer awa na kati ya Montréal Jamar plus pesi baninga sourire donc yo na asire il faut te préparer le prochain prix Nobel congolais après docteur Mukwege na makambo sala donc je pense que vous allez suivant aux prix Nobel congolais alors continuez na nzela wana yebaka toze belé tozotalela yo alors check. Washington DC bakolanda biso kuna. Bonjour ndeko Eliezer. Ngande kuna yo bomolo. Na bengi yo à partir ya vidéo à États-Unis, donc on a salé le vidéo à partir des États-Unis, on a précisément à Chicago. Là, dans la émission, on a eu Mingi.
Ah, Nandaku. Vraiment, là, c'est la émission nommée, quoi. Alors, là, c'est pas que ça la vidéo. On est dans mon appel Baningam Soubasa, là, on est dans la vidéo. Oh, yo. Et puis, je pense que Mikole Koyaka, n'a pas un système, n'a eu à Pessa Moninga sourire. N'a pas parce que c'est intéressant à Mingi. N'a pas un système à Pessa Moninga sourire. N'a pas savoir sourire. N'a pas que tu la poto. N'a pas savoir Baningam sourire. Vraiment, dans un enseignement, quand tu as eu information, bana basekanga biyo lingaka buso babiloko na yo wana ba politique. Oui, bien sûr, na linganga pona za toujours à la page na mambo ezoleka na mboka nanga. En tout cas, na sepeli mingi. Je pense que mko na oyaka Congo na kosala tout okutano de que les airs bambote du courage. Musala malamu epa na yo quoi. Ah oui. Na Afrique du Sud. Bakola da biso na katia mutuka. Bonjour Ndeko Eliezer, Zanga Pita, na South Africa. Nalandaka masolo na député neti na filme. Chaque jour, naza na kata mutuka. Mais toujours masolo na député. Donc tozolanda ngo donc nyonso. Donc, merci pour la musala na yo nzamba pambola yo, merci. Voilà, bakolanda biso kuna na Belgique. Mbote Ndeko Eliezer. Totie vidéo oyo pona oyeba ke biso pe na Belgique tolandaka yo. Toyebi batu mingi bazali motema mabe na yo. Balingaka yo te bafingaka yo. Kasi bayeba ke motema mabe efutaka te. Motema mabe futaka te. C'est quoi le problème des années que batu olobi bien motema mabe futaka te. Batu oyo moni baza motema mabe. Soit te babanda na ba domaine moko boye ba échoua. Baye kokoma na kati ya ba polémique na domaine oyo bazo maîtriser te. Motema mabe efutaka te. Qui sera une autre vidéo. Il y a France. Ndeko Eliezer, Tozali Golandayo Awa en direct de Paris. On ne peut pas nous intimider. Ça c'est déjà passé. On ne peut pas t'intimider. Parce que Ozali c'est la voix du peuple. Ozali député, l'élu du peuple. Ngaï contribution de Ozali Boy. Tous ceux qui seront le nouveau ministre dans le gouvernement Yassika, il faut s'initier bango charte, il y a bien-être envers le peuple. Baye bake oyibi peuple a bengi yo ba longoli yo mbala moko. Koselisa su makamuke. Tala mamu papa mobimba ilunga ilunkamba. Papa na niveau na yetala mama mungo sala. Ko boya makambu ya pona bien à peuple, ça ne se fait pas. Donc, Yozali, élu du peuple, Toza Simanayo, Toza soutenir yo. On ne peut pas nous intimider. Le pays nous appartient tous. Mokako Suana Moussala yo, continuez Sendengewana, Kolo, Loboko na Ezaliko na yo. Allez, merci. Envoyez. Voilà, Bandegonanga, fallait qu'il t'ose moi température wana eza biso ya biso émission. Omoni, Toza bala kisinzela, il faut batu ba yekolaka batangaka. Interaction avec ba o tozali ko solo na bango. Okozala lokola Jean-Baptiste na désert. Alors qu'il fallait moi échange au sololi. Voilà bande kolanga. Moi bien soana nde tolinga kaboye soti to bandi émission masolona de pité avant que to développer na lobaka na bino en dépit de tout bande kolanga bolingo entre biso. Ngai na lobaka chaque jour lobi sindi abi melinga lisusu. Sindi. Ni. Ok ba to bolio a. Tio ko zazemi ga sibo ko botali. Oye awa ali bonyo zongeli mobile na. Tango ko bota na yeni ngana zo boko. Olobi ni. Ouais.
bana bazonga bankatenga mona futa ya bamine afana kaka na prendre papa yana tika pete yo classe zoni na ndesi yo za lokuta moko classe zoni yo mabe na yo za ndeke ozofosa ozotanga nzambe yo elongi na yo ekoko te église lokuta moko ozalaka na mabe azolobake ndako nazofutanga moko mikolo nyonso nazopesa yo mbongo wake ndako nazofutanga moko kanayaki mpe na mwana oyo mpona signifique yango baosalisa mbongo pesa yo mikolo nyonso eza oya kokosa sikoyo 2 mois kosala 2 mois de mikolo nyonso osali 2 mois sanke oya awa oyo osali 2 mois yo osindi oyo osali 2 mois sanke tala lokuta na kobenga na yo awa sikoyo oyo osali 2 mois sanke oya awa ntango ozoloba na ngaki nasali 2 mois ndako nazofutanga moko yo ozala na ndako nini okutaka yo moko lokuta moko bo problème na yo sipeza nga siko natekela yo osekisa nga yo ozoseka yo bayebisaki nga ozobela olobaka na nga teke mwana oyo azosala te mokolo yaki ye atikala kiti okobetaka mpe bana bambata azosekisa nga akala mingi te okobota na ye akokokota mobali na ye wana asi azoniti kombo na ye ezaka nani kombo na ye nani ezaka kombo ne nani kombo ne Juliette kombo ne nani Cindy kombo na Cindy o ndako nazofutela bongo ndako nani afutaka nani afutaka nani apesaka mbongo des fois c'est ça ntango bakoya chaque jour chaque ntongo ezalaka ndenge wana olamuki oyo aye otali oyo aye ngai mutu pasi ngai lokolo pasi ngai suki donc eza ndenge wana tu as quel âge toi? 6. Oui, il y a des problèmes. Ça veut dire 20. Rouge comme ça. Tu ne peux pas soulever ça. Ça fait quel mouvement? Ça fait comme ça. Fais comme ça. Ça, ce sont des cas qu'il faut d'abord voir les documents pour voir ce que le médecin dit. Parce que ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que le médecin a dit quoi, donc on a besoin. Yango nalobaka na bato tosalaka concurrence na makambo malamu. Et ce qui fait mal na mutema eza nini? Ebele oyo na ba télévision oyo ekomi kaka ndenge wana, surtout ba YouTube oyo epesi bato misala bazalaki na misala te. Ba YouTube oyo epesi bato misala bazalaki na misala te, bazala kuna parce que bakofuta bango mwa likuta akofinga bato. Ye wana atie kitunga na ye, atie kitunga mpona batielaka ye mabonza. Pesa ye mwa mbongo ke akende kopesa moto akomisa te, aza moyibi. Nalobi boye, aza moyibi. Eza ndenge wana, donc moto azwi kitunga, nalobi tosala concurrence na kosala bolamu. Tika kaka, oke ozwi image ya moto, tie na télévision, batindeli mbongo olie yango. Pasi. Ekomi ndenge wana bandeko na biso pe ya poto bandeko na biso naloba na bino ndenge nini vous allez kokomisa même
ba opportuniste nyonso bokomisi bango wana e bino kobima ba sponsor ya ba médiocre la médiocrité allez $100 finga ye félicitations mission wana osali kitoko okorige ye vraiment et félicitations mais quelque part là natalaga moko na vandi natali na bi bato bakela biso ka ndenge moko bien ezala bato moko bakela ba pièce mosusu etikala na nini ba pièce mosusu etikala na place yango bazaki kokangisa ba pièce po ki abima moto ozomona penza ke babosana ba pièce mosusu hein parce que moi sans sa responsabilité hein moi sans sa responsabilité quand on fait quelque chose hein bato baloba que Eliezer yo okomi bongai te bongai wana il faut Congo tambola na bongai moni même donc beta masolo ya ba candidature il faut tambola na bongai la médiocrité les qui les gens se comportent batu mukala donc mukala ozomona mukala pesa yeka $20 finga mutuboy abandi ko finga pesa ye $100 boma mutuboy ake atieli mutu poison vous trouvez ça normal? Non mais attendez yangote hein yangote les menteurs comme ça omoni ndenge batu bazalaki ndenge kala batu babolingo ya bana mike chérie je ne dors pas à cause de toi mais kaka yewa na tongo chérie na loti yo oloti nga ndenge nini yo lala kate ponanga à cause de toi chérie je ne dors pas je ne ferme pas les mais oloti ndenge nini hein okokuta penza azo ronfler à la mujwa chérie je n'ai pas dormi à cause de toi le kuta ya modèle one c'est tout ce que vous voyez la plupart y a ba communication la plupart y a ba politicien ngana lobito ça la concurrence na kosa la bolam la fois passée je vous ai dit bageko lo bana bateko Eliezer wana zo so mbongo na lobby ba émission ya ba personne avec handicap ils a été belé en commençant par la RTNC et salimaka ba association association ya ba personne avec handicap ba orphelinat ba hospice de vieillard tout ça ils a belé pour nini bato basomba ba avion te soki nde domaine yake bazwaka badon ngai awa nana bani kozwa ta badon te siko tango na kobana kozwa badon boko pasuka mitema je dis na batu boy omoni na vie il faut koyeba ko tambola boy yango moni tango na lobaka na lobi ngai tambwe oui et que soit yo mais j'assume ce que j'ai dit j'assume ce que j'ai fait oui quand vous êtes en face ya batu yango omoni même tant que ça la kaba sondage même à un moment donné comment on mutunde kwa Eliezer bino basangana na mutu boy omoni ezalo ko la fête abato amabanzi muke comment na suke boti tala médiocrité zo la kisa mutu nengo na bozolo bananga tambwe ale boke sangana na soit vous proposez quand même combo ya ba médiocre modèle wana ke ba nommer ba konommer mutu quand quelqu'un est capable azana na niveau ya ke ba manipuler ye na $100 pour ka finga batu il va résister contre quoi? Parce que yé musala azoluka kaka mbongo. Hein? Ndenge moko alobana nga mina nza kula yako kabukari. Gaitambwe. Mina nza kula yako kabukari. Ils sont villageois, tous ça a des problèmes. Hein? Nous autres, c'est quoi ça? Donc na kanisa kikelo kwa ngwa sala ngo pona patriotisme. Donc ye te hasala kop na naanza kula ko kabukari. Pona ba yoka ka Swahili te. Alobi ke na bandi pe ko lia fufu. Donc liboso ça les gens qui marchent comme ça, marchent comme ça. Et je l'ai dit. Les hommes même sorti tozo kende na union sacrée. Il y a quand même des personnes bayemba jalelo ya koleka, bayemba la Kabila jalelo, bayemba makasi qui ont tout bénéficié. Ya Kabila, ils doivent apprendre à se taire. Batika la calme, tobo sanabango. Comme ça, va y accoser quoi. Mais sinon, kakaboye, obandi pe koluka, kopesa batu baleso. Mais attendez, il faut fermer la petite bouche.
kokanga kamo munoko muke wana place wana nazaka mwa rigoureux hein bokolimisanga kokanga vraiment kokanga munoko kovanda kobata matobosana tout ce que tu as c'est la famille Kabila nde bapesi yo allez ozwa kuna lelo olingi allez oyo koti penza boye oyena ba polémique ya médiocrité pour que bato bacha yoka c'est quand même bizarre et ce qui me fait très mal eza bande konangai baza censé kozala parmi bato baza quand même ya kofongwa makoleka biso ba villageois mais qui sponsorise bango baza ba sponsor ya médiocrité to lingana to sala concurrence na bato to sunga ba faible d'entre nous les personnes avec handicap le vieillard les orphelins et c'est le vrai kilte yango biso chaque jour to lamukaka omoni wana gedali allié azo poser un problème oyaye je me sens à l'aise jamais avant na bima na chambre nanga chaque matin na mbaka bapele ya bana wana Giovanni Bengi Olivier Bengi oya Bengi kaba tout ça je me sens bien parce que la vie harmonie à vie c'est quand vous partagez avec les autres yango na lobaka na bandeko soki tambwe aza obstacle yake osalela mutu bolamu zape tambwe salela mutu bolamu na kwena yo koya na nzela na ngate kenda ta na nzela mutu mususu ata yo moko pourvu que osalela mutu bolamu de loko tolobaka. Allez, joyeux anniversaire à mon professeur Maker Munzele. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, prof. Joyeux anniversaire. C'est mon professeur, c'est lui qui a dirigé travail à Mémoire Nanga, il y a 2e cycle. C'est le professeur Maker Munzele. Et ça parmi bateaux quand même qui nous ont envie évoluer. Dans ma classe, qui nous encadre, ça la casse qui te sale mission mais place il fallait que le baboé. Et on a le bagana binona Alphonse Makengo Kutu, Jean-Denis Kassese, les profs Kitoko que je ne peux pas oublier, Jacob Nyemba Suga, Nakoko Kakotanga Batu Nyon Sote, mon professeur d'anglais, professeur Kakese, et professeur Nanga Raoul Kenge, directeur de l'école de criminologie na l'université de Kinshasa. La rigueur au rendez-vous. Le prof Raoul Kenge, directeur de l'école de criminologie à l'université de Kinshasa. La rigueur au rendez-vous. C'est comme ça que je l'appelle. Voilà, joyeux anniversaire na professeur Nangai, na kobo sanate, kopesa mbote na professeur Nanga Mangalu, vous avez belé prof Nanga Kapagama, vous avez belé. Ce qui n'a pas n'a causé aucun problème na ba msusu. Voilà, masolona de pité, yamona lo bagala ba tout ça la concurrence na makamsusu. Nzembo ya balubakati na zoluka nazo kaka tendenge nini yo nzembo ya balubakati tando patengo imulunda 3 ans comme Jésus-Christ 3 jours akokisi mokano na ye masolona depuis bandekolanga na lingito solo la mwa muke Sylvestre Ilukamba accepte de déposer sa démission, ce qui va saisir son porte-parole parle. Communiqué de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En date du 27 janvier 2021, l'Assemblée nationale a adopté la motion de censure dirigée contre mon gouvernement. Tout en réaffirmant les observations que j'ai formulées sur la compétence du bureau d'âge en tant que républicain, respectueux de la Constitution et des institutions de la République, je me dois de reconnaître la compétence de l'Assemblée nationale à examiner la motion de censure qui m'a été destinée dès lors qu'elle a été signée par 301 députés nationaux. Étant donné que les députés qui composent l'Assemblée nationale et qui ont été élus lors des élections générales de 2018
ont majoritairement voté le mercredi 27 janvier 2021 la motion de censure dirigée contre mon gouvernement, j'attends la notification de cette décision pour prendre mes responsabilités conformément à la Constitution. Je vous remercie. Eh bien voilà. Wana porte-parole nae. En réaction, avant qu'elle ait commenté, en réaction de Kozoa, Kabila avait raison, je n'ai même pas 15 personnes capables de m'aider. Et je n'ai même pas 7 personnes capables de m'aider. Si j'en avais 15, elle a changé ma Kambouya Congolais. Tout le canal, mon collègue Zekouye, je vais devoir déposer ma candidature en cas et nous verrons à ce moment-là si le Premier ministre tombera. Si tel n'est pas le cas. Si tel n'est pas le cas, nous serons dans l'illégalité. Ils seront ni intelligents. Nous sommes inscrits dans la légalité. Si ce n'est pas le cas, le seul acte légal que la Constitution nous permet, c'est de continuer à aller en justice, mais c'est aussi de demander l'application de l'article 64. Ça veut dire demander au peuple de s'opposer à toute personne qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce par la force. Nous allons organiser à ce moment-là des manifestations publiques à travers tous les pays pour nous opposer à la gestion du pouvoir Tshisekedi, parce que nous nous rendons compte que quand nous sommes allés aux élections, il a reconnu à la convocation de ces consultations, le peuple nous a mis face à face à une réalité. Un président sans une majorité et une majorité sans un président. La logique, encore une fois, aurait été que nous nous revenions vers le peuple, parce qu'on dit que le pouvoir appartient au peuple. Et même le dernier arrêt dit que le pouvoir du Parlement est donné par le peuple. Vous voulez de nouvelles élections? Absolument, c'est ce qui est logique. C'est pas que nous le voulions, mais c'est ça la logique. Voilà. Waneza collègue nanga Zekouye. Nalingi to analyser sikoyo boyo kamakam. Je commence par son intervention dans l'émission à Ndekonangai Christian Lusakweno. Alors que Premier ministre a Kotiko démissionné, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconnu que Bachaki est un président mais à la majorité. Bangonde Bazaki majoritaire. Je dois rappeler une chose. Nous sommes en 1960. Lumumba passe Premier ministre. Il était populaire, il avait une majorité dans le Parlement. Vous avez vu conséquence Yamakambo dans la population. Mais Bango Balobi Bangonde majoritaire. Alors il va appliquer l'article 64. Il y a côté les mails là-bas, la manifestation sur toute l'étendue de la République. Collègues, il y a une chose, il faut qu'on se retenir dans ma Makambo belé. Parce que, awa d'abord, opération de connexion au banda. Moi, contrat ya mike wana batu bazwana ba entreprise, on a majorité ango, on a ke bangonde batu ya régime so ki ndenge nini. On va commencer par déconnecter. Biso nyonso tokotika la bambolo ba député ndenge tozalia. Ça, le message est passé à ce point-là. Deuxième élément. Bino soki bozala ka majorité na bino wana ezalaki ko refléter réellement la volonté du peuple, la volonté des Congolais ou la majorité des Congolais. Tolinga to monataka moi marche ata ya 3 mètres ya ke batu batomboki mukolo mabunda kweyaki. Ata marche, ata na bumba, marche ya 1 mètre et sans limité. Marche, manifestation et protestation, ata ya 1 mètre sans limité. Deuxièmement, toye kokwe isa ilunga ilukamba. Ata déclaration, ata batu batelemi goyeke. Non, les jeunes à FCC, ni ba beret rouge. Bo exploitaki ni ba jeune kabiliste bo exploitaki ni ba to PPRD bo zaki ko exploiter to moni même pas une petite déclaration ya koloba ke mabunda kwei biso to ko sala boy bo komeka le premier jour bo sanganaki je crois presque 50 tangu boye ko bima dernièrement 20 personnes
awa ndenge tozokende bokotikala combien bamaloba oyo kala mingi te ko changer koloba que non voilà il y a une volonté parce que bao bazali koloba na bino boy to bandi ko mona bango ikasanji bango akomi même ko défendre Jean-Marc Kabouyi bakotaka makambo yebite outi ko ya vanda na yo vanda na tala vanda zwa dra finika babosa na yo dra kutu batu bakomona yo omoni eloko benga blanquette oyo ya volume boy luka ya mwindu mifinika vanda na yo bino okoti koloba na batu ke basala ba marche na Congo oyo. Vous ne faites que l'opposition à ma déclaration. Gaz lacrymogène les autres tout là. Biso tozali ko pesa l'état musala ba somba ka gaz lacrymogène ba changer ba couleur. Tito comment na ya mauve. Ozomon. Quand vous voulez vous engager sur la voie de l'opposition, avant on ba ke boko tinda batu. Batu na bino ba kwei. Chaque fois qu'on ose toucher au chef de l'État, la réaction est automatique. On ne prépare rien. On ne prépare rien. Même le jour que je suis sorti de la prison, il n'y a pas eu de préparation. Il y a on annonce qu'on va me libérer à 16h. Nabimi 45 minutes après, c'était plein Liban. C'est l'unique prisonnier à Salam Kolazo Bimama Sasibiti. Ndenge sa video. Eh. Oh yeah. Bana lukumba tumbana lezero pikape kandida na biso. Oh yeah. Numéro d'essentiel tumbana lezero pikape. Voilà. Il fallait dire toye mananu mwa muke. Hein? Toye mananu mwa muke ni wa. Okoloba na population que population va se soulever. Ozana pema. Mabunda kwe eloko mon côté. Na Congo toyoki ata isika mon côté. Même na Bumba. Ilunga ilukamba kwe toyoki même pas que na Kamalondo bato batelemi ke bato baluba tunenanga eloko mon côté. Il n'y a pas eu de contrat entre vous et le peuple. Si c'était Gabriel Kyungwa Kumanda, les Katanga pouvaient bouger. Ah voilà. Siko, tango zoloba, yewana lobi, akomi kolo, bota la porte-parole yemoko, mungongwe zolenga. Bifte keki. Compliqué. Ça coûtait quoi à Sylvestre Ilunga Ilukamba? Il y a qu'au démissionner. Avant pour na obima grand compte tenu à boina boy. Alors, bao bazaji koko sayo siko bazarati. Au lieu de démissionner bima grand, monsieur sali ba gros do. Okosala na lobaka na bino. Okosala vraiment. Okotia tembe na institution président de la République. Eza kozanga koyeba. Yango bokomona makambo ngone zokende. Félix a même mandu quitté, ayeba couleur a mandu quitté, mais malembe kolongola bato manduki. Malembe bazo kende sans lisasi. E komika muke bache croix. Wana kwei, bache croix. Wana kwei. Ouais. Awa tambwe mwamba nde tozozela kala mingi te. Orgueil nyoso ya koluka oh nous lui avons dit tozotani ses droits ainsi de suite. OK. Les lotis compatit encore avec Mabunda. Téléphone à sur la Galissus. Honorable député, chers collègues, Janine Mabunda. Téléphone à sur la Galissus. Bon, monike, batu ba comprena kama kambute. Ilunga nenga akwe iwana, nazo ebisabino téléphone à eko banda ko sonner lisute. Eko banda ko sonner ta? Compliqué. Mais quand vous collègues nangai azolo bake bako appliquer article 64 bozana pema bozana bomeka manifestation ane kokati ko sale matangu ilunga kwei tangu Mabunda kwei tomo na bato on ne peut pas nous intimider
On ne peut pas nous intimider. Donc, on ne peut pas nous intimider. Siko, bolo balisu. Organisateur ka moi manifestation moko. Nze mona bino oyo ya Zaiko ba emela bino vimba vimba. Ya Shadari vimba pu vimba vimba. Bobina kango lisusu. Zéro. Compliqué. Bati Lukwebo a déposé rapport naye auprès du chef de l'État. Rapport et informateur, 391 députés nationaux, Bazara Katia, 24 regroupements politiques et partis politiques, de haute majorité, il y a union sacrée. Les gens pensaient que c'était impossible. Ça ne pouvait pas arriver. C'est parti de moins de 100 députés, moins de 50 députés, disons, moins de 50. La majorité manque au bino bozalaki nangote. On ne peut pas kokanga mupepe. Bakanga kangote. Ezangonga na ye botika ye. A servir peuple na ye tango a échoué. Batu ba constater que non Félix a échoué. Bino bokota na kindoki moko ya. Oh, on a signé les accords. Accord wango bo signé ke ba congolais ba nyokwama. Accord wana ya ke bozo sala makambu nanko soki simbite eza Félix. Soki simbi bino ne bozo sala. Bino ne bozala. Boyedi kapenda abimi soki ezala ke bino bozalaki. Bolinga bolo ba ke bino mutu bobimisi. Boloba loba et jusque là naluka kabande konabiso, il faut kozala quand même na bomoto conscient. Ya makambu misusu. Oloba na biso ke Félix aza étiquette, azo chauffeur kiti, aza pantin, bolongwa na discours wana bolaka biso te. Donc, bolaka biso te ke tolongwe discours wana tokena discours misusu. Mais il y a quand même les gens qui sont là, les sponsors, les financiers. Ceux qui ont lobby, oui, à lobby bien. Attendez les $100 pour nous Congo. Je me demande ceux qui, hein, tous construire nini. C'est à peu près où on a monaka. La famille se cotise. La famille fait des efforts. Bakamati mo ana batindi na classe. Na sima classe ba lobby yo mo na biso kende poto. Batu misusu bateka bandako. Mais akomi kuna oli akobimisa honneur ya famille na ye. Abandi ko longola bilamba na internet. Abandi ko longola bilamba. Azakuna vandi. La famille qui l'a envoyé, qui s'est sacrifiée, va souffrir là. Et la référence, oyo zongi c'est la bangwe zakake. Bon manifie wana longola kabilamba, oyo afinga ka batu buzo ba wana. Azamu to famille boy, ndeko na ye. Ata binomoko. Et c'est la même chose. Vous êtes là, oko sunga bandeko na yo bazo souffrir. Oko sunga famille na yo. Oko sunga ba congolais o bazana posa o sunga bango. Mais yo zawana sponsor de tout ce qui insulte là. Le premier sponsor est à la caillou. Yo mutema na we simba makaso ki mutu azofinga mutu mususu. Mutema na we simba makaso ki quelqu'un est dans une démarche ya ko détruire ndeko na ye alors que ne yango babengi kindoki. Mais yo siko sponsor. Des places ya yo mutema simba maka. Compliqué. Compliqué. Batia déposé. Na ligne na sala une petite analyse sur ces dépôts. Babimisaki ba fiche d'adhésion individuelle là. Na lobi na bangweza yangote. Mais c'est l'informateur. Kokis, ba collègue nanga Kokis ya ba élu de Kinshasa, baza ba témoin. Moi j'ai refusé de signer fiche one. Parce que je dis ce n'est pas dans la logique, il y a chef de l'État. Et lui-même, vous allez le suivre. Alors dit que Union sacrée ezali nanu idée nanu komi penza te. Siko ozo faire signer batu ba fiche sur base de quoi? Vous allez identifier une majorité par individualité. Attends vous quoi déposer rapport. Indépendance aka moko. Mais toutes ces personnes là bobima qui individualité. Les principes, la démarche et le débauchage, ce n'est pas ça ce que le chef de l'État voulait. Eza lokuta. Là, nous sommes allés ensemble baye bonnement. Va signer motion, va adhérer à l'union sacrée, MLC Aden va bonnement, ensemble, va signer motion, va adhérer à l'union sacrée. L'identification de la majorité parlementaire, ce n'est pas un regroupement.
to ba groupe parlementaire. C'est ça, pas par individualité ou contrôler bangoni. Boko yo kayemo kwa zolo bake, batu nyonso bakoza poste te. Mais vous étiez en train de promettre à tout le monde. Vous étiez en train de promettre à tout le monde. Nakokani sabino nakotala. Et bandit. C'est pas comme ça. Et moi, Tambouela, vous jetez. J'ai accepté encore d'être seul contre tous. N'a préservé la vision du chef de l'État par rapport à l'Union sacrée. Personne ne me contredira. Tous les moi en boka bati, tous les en français, bon to ya ko zoyer na lingala. Fin de la mission d'information du sénateur Bahati Lukwebo, mission reçue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'informateur est venu remettre solennellement au président de la République le rapport au terme de ses consultations en vue d'identifier une majorité parlementaire. La mission a été accomplie, rassure le sénateur Bahati. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous informer que, effectivement, nous avons pu identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Union sacrée de la nation qui va constituer la nouvelle majorité. Nous comptons 24 regroupements politiques. Et il y a un indépendant, parce que comme vous le savez, sur les 500 élus de cette législature, il y a eu un seul indépendant, c'est celui qui est élu à Bafouassende. Ainsi donc, nous avons l'honneur de remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre rapport, mais également la liste de 391 députés nationaux qui vont constituer la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation, une initiative, une vision républicaine de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Avec cette large majorité acquise au sein de l'Union sacrée de la nation, un nouveau gouvernement verra le jour au terme d'une ordonnance présidentielle et se mettra au travail selon la vision du chef de l'État mettant le peuple congolais au centre de l'action. Wana lobi ezama kamuna ucholo. Alobi mwa mukena lingala. Merci beaucoup. Asali Moussala Naye. Mais le Kongana Koloba. Yewana lobi que la formation du gouvernement des Amakasi. Collègue. Mais batu ba candidature, ba ambition que vous allez belé, mais ba cause batu nyon sauté. Mais quel est le discours que vous aviez? Ce sont des promesses. Bolaki oyo, bolaki oyo. Biso tozalaki na logique et union sacrée. Servir la République sans rien attendre au retour. Et c'est ça. Congolais Azana Moutema, c'est ça. Pour le moment, les chefs de l'État ont besoin de qui? Pas Kozobatu, Kaka Wayambar, Ndenwana, mais Wana Tokobundi Sabino. Ne vous en faites pas, Tozo veillez. Tokobundi Sabino. Kozobatu Kaka, il n'y a pas de profil. Profil les animes. Il faut qu'on soit d'abord au bandina Batu. Il y a liboso, bonne moralité. Tchaka. Batewal. Moutoya Tanga Matena Mouyibi. Tchaka. Baté, deuxième critère. Troisième critère, Moutou habite tambola te. Quoi? C'est-à-dire, là je voulais parler à Constance. Moutou habite tambola te. Parce que Moutou habite tambola. Kabila. Félix aye, balongwe kuna Kabila zaki ndoki, Kabila zalaki bo, bakomi ndengwa. Même les jours que l'actuel chef de l'État kolongwa bakofinga ye. Et on doit essayer de corriger. Bilogoa. Ça va faire mal aux gens, mais je pense que c'est ça. C'est ça. Lelo, l'informateur bat, alobi wana ke ambition za belé, mais toko zo batunyo sauté. Ce n'est pas le discours qu'il tenait, il ne faisait que promettre. Bazo promettre bat. Voilà. Et comme conséquence, toko longwa la vision un chef de l'État. Ba fiche wana d'adhésion individuelle na union sacrée. Si quoi servir nani? Indépendant d'akamoko. Le reste bazana ba groupe. Et makambu tozaki koloba oyo batu misusu bazaki mutu azotelema pe alingi ngai tambwela okopesa nga leson na makambo politique oyo. Hein?
Donc ozomona penza bébé ko oyo boko sombela penza biberon ya muneno tiera munoko afibaka kaka vandi. Mais il se met là. Je connais les acteurs politiques parce que j'ai évolué pendant autant d'années en tant que chroniqueur politique. Je connais. Ngai na ebi. Ngai na sala mabokete, ngai na sala soki na sala musique était na sala ninte. Chroniqueur politique nga. Alors moi respect, écoute. Il n'y a que bapaya bato ba éviter de me côté de mana. Alobi bien nani menteur, des sophistes comme ça. Des sophistes. Nous avons besoin. Il y a batu bazali ko comprendre bazana mutema na bango na makambo mboka. Et non les gens qui cherchent mutu abandi boy dès que banomé est fait et bandi minanza kula ko kabukari. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nde mutu bokoza bopesi responsabilité minanza kula ko kabukari. Na komi pe kolia fufu. Mais attendez. Na bandi pe kolia fufu. Soki bopesi responsabilité ko banda kaka na bandi pe kolia fufu. Mais si mutu azana na niveau c'est pas possible. C'est pas possible. Et sengeli total la kanini toko sala. Et sur la terre des hommes, on doit marquer le passage. Le lot, les retours bilan. Bao bazala ki ba membre ya gouvernement ya Sylvestre Ilunga. On n'est pas au moment ya kozwa mambongo pesi bato baba na koloba ka malamu na yo. Non, c'est pas ça. Ça l'est la biso bilan clair. Il y a que moi quand j'étais ministre, pendant une année, quelques mois, on a zalaki. Voilà comment j'ai trouvé mon ministère. Tale loko na sala, tale loko na sala, tale loko na sala. Comme ça, les Congolais vont quand même retenir quelque chose. Les retours bilan. Parce que pour transformer quelque chose, dans peu de temps. Je connais beaucoup de personnes. Batie na poste et vous sentez quelque chose. Tant on a zolo batchikuya. Chikuya babwa kaya na garage na UNPP. Les lois mutu nyo soit comme koluka akene na UNPP, akene na UNPP. L'étoile qui brille. Ata soki obwaki yango wapi et kongengaka. Mais les gens sont là, voilà moi au salinini. L'essentiel n'est pas de corrompre ceux qui vont proposer les noms des gens. Et là j'insiste, dans le baka mikolonio sera collègue na Jean-Marc Kaboun. Na ndekorangai personnel moi na bout Augustin Kabouy. Ndekonangai, vous porterez la responsabilité ceux qui vont présenter bateau vous a convaincu que bakosa la mieux. Et avant de proposer, il faut commencer par évaluer. Ce n'est que ça qui va faire la différence. Ce n'est que ça, n'est que ça là que Batoubaye bake oh bana Tshisekedi. Et ça cause photo ya munene boité, cause photo nege, tout ça boy bisonio sur photo kaka place au pesa Tshisekedi mot. Mais les Tshisekedisme où? Ceux qui placent yo vanda ba santa et logo mon côté au sala comme tout le monde. Corruption yo wan. Ba tinyo so comme ko tambola na ba biro ya ba. C'est quoi ça? Nyoso lingo sala, il faut qu'à moi intérêt na yo. J'insiste sur l'UDPS. Pourquoi? Parce que les chefs de l'État et l'UDPS, il faut que parti naie d'abord batouba prêcher par l'exemple. Et qu'aux à la sonne ici on entre dans un gouvernement où ba bakoya ba partenaire musus bakosa la mieux bako exceller par rapport ya bande. Pour le moment c'est la compétition parce qu'il n'y aura pas de raison. Ya kolobake oyo azo bloqué au té. Oyo akosala. Na yaki mutu moko alobite Sylvestre Ilunga zaji ko bloquer même pas ministre. Non, c'est faux. C'est faux eza lokuta. Biso to senga kibino atango to déposer motion de censure que bo démissionner. Qui a démissionné? Botika lokuta modèle wana. Botika lokuta modèle wana. Yango ba komona awa yo kendeka ko luka ko remplacer pouvoir le ntango bato bazali ko bato bazo wele la pouvoir. Kende ko luka ko remplacer chef de quartier. Il y a des gens qui ne pas l'État. Au cause de Mbassou, mon côté là, Mbassou, mon ennemi. Il y a des gens qui l'église et pas pasteur qui ont remplacé. Il y a des gens et c'est comme ça que vous avez trouvé Ilunga Ilukam, intellectuel de son État, qui croit que ceux qui bureau d'âge, ils ont la compétence.
ce sont les instances judiciaires nde baza compétent pona kokata cour constitutionnelle yangwana kende kuna bakata likambo te yozozwa media lokola media nde kokata makambo media ekataka makambo te media ekataka makambo te okomi mukanda qui ne fait allusion à aucune disposition constitutionnelle, aucun article de la loi. Okomi tala mukanda mulai otindi yo lobi o laisser bombe nini kende na cour constitutionnelle kende kuna ba réhabilité yo toyeba tala batu misusu ndo mone mundu o alarguer bombe wana nde bengi bombe il faut bobatama hein il faut bobatama. Donc ndenga zalaki wana za tiata na conseiller juridique qui pouvait lui dire quand nous voulons faire quelque chose sur le plan forme il faut toper ça quand même oh ba bengi visa ba moins disposition il y a constitution il y a loi ainsi de suite il y a comment résumer mon la récitation à les corbeaux et les renards. C'est pas possible. On doit voir qui envoyé où. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont parmi les mandataires. Place Wada. Mite mezo fimba bino. Eliezer azolu ka musala. Ata soki na luki musala. Problème est zawadi. Na tuna kabino problème est zawadi. Nazo mérité te. Lobby désordre makasi na SPT. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien DG Didier Moussete a qu'un conseil d'État. Selon l'information de notre possession, le Conseil d'État a fait ses raisons. Au lieu de aller la procédure, il y a un avocat comme la ministre il y a portefeuille, n'a évité si c'est quelle procédure, il y a qu'à réhabiliter client ainsi de suite. Le Conseil d'État lui a donné raison. Il y a kawana, même batu, là tisa batu bapolo, il y a eu des pes, bango wana na SPT, na makamungo kwa Sony. Nambunda bakoti bakekun. Général Silvano Kasongwa yoki atindi la police. Tangu la police baye ona yati ko pesa batumbote papa ata yomo. C'est là que j'ai dit UDPS oyo. Il ne faut pas kaka bayaka ko manipuler batu. Allez baye ba manipuler batu muto alinga sala apesi mwa mbongo azu quelques jeunes ya UDPS au point où ba mususu bakobana ko finga même bande ko na bango. C'est pas ça. Monsieur le DG Didier Moussete, ce qui a raison, la procédure est ndengeni. Okoya boendenge etango zoleka. Oh, j'ai dit merci au chef de l'État. Makamba koloba ba remerciement ya flatterie to lingité. Na lobi boy, ba remerciement ya flatterie to lingité. D'abord, en passant pour dire que j'ai dit merci au chef de l'État, c'est-à-dire quoi? Le chef de l'État instruit les conseils d'État, vous n'aviez pas raison à instruire le Conseil d'État pour que Bappé soit raison. C'est quoi cette histoire? Ba pratique wana tozo boya. C'est pas comme ça. Ngai tambwe na kote le mela batu. Omoni awa lelo na labuti na nationalité zimbabwéenne. Parce que nga nationalité zanengwa. Et comment awa? Eliezer, yo baboti na yo bazawat. Eliezer, yo bana na tuni bino na lobi. Bana Fayulu nani ayebi bango. Bana Jean-Pierre Bemba nani ayebi bango. Bana Moïse Katumbi nani ayebi bango. Bana Olengankoi nani ayebi bango. Bana même l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant qu'il ne soit chef de l'État. Nani ayeba ki bana naye. Alors, maintenant quand vous cherchez c'est pour tous ces politiciens là, bango nyo surtout wana ngai na leki bango pour que moko nga nazo comprendre. Nazo comprendre. On ne doit pas vivre ndenge wana. Aucune justice, soit qui va payer sur raison. Parce que tu as dit que eloko balongole la kayo zanine. On respecte kate procédure ya passation ya marché. C'est à peu près eloko omoni balandela ki VK. Procédure ya passation des marchés. Ou accorder marché, je ne sais pas de gré à gré, sans aucune procédure suivie. Makambo l'État ils ala kandengo anate. Et il y a eu des fonds qu'ils ont estimé que ba fonds wana ils ala ki clarté. Mais tant que vous avez un tapage, sans que le ministre de tutelle n'a pas il y a portefeuille, il y a une procédure, il y a installé, vous avez raison. Oh voilà, j'ai dit merci au chef de l'État, il y a un remerciement, il y a un remerciement.
Parce que en disant ça, que Olobi merci, c'est-à-dire Félix se place à Vandi, Azuka téléphone à Bengi, conseil d'État, vous réhabilitez Didier Moussete, vous le réhabilitez là-bas, non? Et puis, il faut assumer le choix politique Nabino. Il faut éviter l'opportunisme. Ça c'est respecter les choix politiques. Parce que Makamutoyoki, je vais utiliser les conditionnels. Peut-être, lui, le DG Didier, Bakoseli Makam. Les choix politiques, oh yaye, ils ont eu des pestes. Il ne faut pas comme ça, Moutoyi des pestes, moi, boy. Dès que on a cordon vous, pour nous on a pas l'État, moi, mon bali wana kena okota pe perdre. Bon, on va faire ça péter. Et nous combattrons ça. Nous combattrons ça. C'est la normalité. Ce qui os a déjà kozonga, ok, ko perturber ordre kuna ponani. Tapage wana ya nini. Il y a volonté à servir l'entreprise ou bien à se servir. Tu évites quand même à Kamususu, hein, et ça vraiment malamouté. Nazo ceux qui sont dossier à course au pouvoir, tous en Assemblée nationale. Depuis que annoncé calendrier, on a reporté, c'était hier qu'on devrait déposer toutes les candidatures, mais comment qu'il est là? T'as là, candidat. Doyen Bosso, Jean-Marc Kabound, Christian Mondo, namoni Tatiana Pembe, namoni Irachan, namoni nazoka negonanga Colette Chomba. Donc, Batubako wele na mona ba candidature te. Negonanga Daniel Alobaki pe ka ko postuler Daniel Saf. Siko nazo mituna boy. Nani siko azo wele la pouvoir te. Nani azo wele la te ambition. Même Koko Nyangi. Koko Nyangi. Chers collègues Koko Nyangi. Alobi azo postuler wapi. Nazo proposer bino bolandaye. De réception de candidatures des candidats au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Attendez, alors, après avoir analysé la situation et après avoir vu mes relations avec mes collègues, et vous tous là, les hommes et les femmes des médias, vous me connaissez, je viens de décider de postuler comme candidat rapporteur de l'Assemblée nationale parce que je suis un grand parleur, je suis un grand défenseur de la République. Et je sais que mes collègues vont me lire pour ça. Là, je n'ai pas voulu prendre des couleurs, je suis candidat indépendant. Mais pourquoi vous l'avez refusé FCC? Pourquoi vous n'avez pas pris la posture du FCC? C'est pas stratégique. Nalobi boy. Na ndenge ya stratégie na ndenge ya babengaka mbutu ekota na mboka tolobi ke non to sauver mboka nous biso nyonso badepute alors tolobi ke ngai nalobi na décidé en âme et conscience na postulé lelo notre déposé candidature Nangaï comme candidat rapporteur. Rapporteur parce que nous avons défendre Mboka, nous avons défendre la population, nous avons défendre les députés. Et je sais qu'ils vont m'aider. Donc j'ai déposé ma candidature comme on a déposé en tant que rapporteur. Nandengue indépendant. Na ndenge indépendant baloba teke Koko Nyangi ili susu na makambo na na ye na ndenge ya ba député nyonso. Mais plusieurs candidatures indépendantes aux membres FCC. FCC et Panzani. C'est un problème na yote tozali ba indépendant. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable, je suis là. Et voilà. Docteur Sabin. Ata utokoloba o ba professeur a Japon lo bio zakana likamunini na biso. Hein?
ata bino moko mutu ye wana azoloba ke comme vous savez je suis un grand parleur yango nalingi nakoma rapporteur bandeko nanga mpo na conception ya professeur na biso cher collègue un rapporteur eza mutu alobaka ebele le Congo n'a pas de chance nzambe nanga vraiment wana mwasi na bana bazolanda papa azoloba nani azowelela pouvoir te biso batambwe tokotala kaka boye nani azowelela te ezala bacha tini mutu na ye akende kozwa question oyo bakei donc ça va dans tous les sens tala bacandidat lelo soki bokena parler du peuple théâtre na théâtre na bao baza conscient ke bakozwa te biso tozaka baélecteur na bango tozotala on ne peut pas kokenda des ordres pour na lokoso ya pouvoir. Je peux aussi présenter mes ambitions. Nakena ngo na déposer quoi. Te. Bakenda ka pona lokoso nengwana te. Tala ndenge bako wele. Kuna moyen de parler du peuple donc eza oyo akitio ya matio ya ba candidat. Siko nazo tuna polémique o esalemaki. Tango kaka balobi Jean-Pierre Bemba na Moïse basengaki bureau ya assemblée basengaki primature moto ezui bato bazo welela j'ai eu même à discuter na ndeko nanga Rich Tempête non makambo wana nalobi Richard tika papa bovanda eza na poste oyo bato bako présenter bambition te o penza Saint-Esprit akoya à se présenter bambition tala na assemblée siko combien de candidats rebelles par rapport à famille politique là-bas. Ce ne sont pas des robots qui vont travailler. Les politiciens, quand vous allez avec eux, il faut qu'on diminue la taille du gouvernement. Ceux qui sont formateurs, il n'y a pas de bien que le bon comme ça, dans un bureau, à la question. Et l'union sacrée. Congo, mon pays. Nous attendons. Et où est la gâterie? Tout total. Où est le pouvoir? Na ligne bozongi sa débat siko. Où est le pouvoir? Ça va dans tous les sens. Nana où est l'idée? Compliqué. Nazo suki sawana pona lelo bandeko nanga. Botikanga na pesa merci na ba mama na ngai kuna na Canada, mama ya Badi Rebecca. Na mama Kalanga Ntumba, merci beaucoup parce que les soumis n'abîment komaki. Ne vous en faites pas parce que nazo mona loko la victime à la ville des alikolo likolo. Problème ezate. Hein? Maman Véro, merci hein. Merci Nabino tout. Nalité ya kaka moko ya kopesa moninga sourire. Toute politique au mutaza au centre et la politique était le contraire de la politique. Toute religion, oh sambela kamakasi, yo pona jeune prière aux âmes toalibos. Yo kutoloba kamakasi te pona kozala musali na nzambo zaka. Oui frère, ça va. Mungongo ezika likolo ya koganga. Merci l'amour, oyebi ko partager te. Ya yo mbongo eba na kaka mukolo bayibaka. Ils annulent. La solution est juste à côté. Tango ko type bano bako souffrir. Tango ko type ba vulnérable oyo ba personne avec handicap ya ndenge na ndenge ba bengana bango na bandako. Ba négliger bango. Ils n'ont pas droit à la vie ces enfants là, ces gens là, ces personnes avec handicap. Ba doivent vivre na ba centre, na ba conditions inhumaines. Ba vieillards qui sont dans des hospices, ils ne savaient pas qu'un jour va au comment. Des fois, abandonné, va comme ça, bango bandoni. Mais quand vous penserez à ces gens-là, ah ben, vous avez bien prié. Tant que vous avez bango, vous avez dit madame. Nami tunaka ba plein o esale makana l'église. Ce qui doit appliquer moi muke kaka disposition wana. Ba toi pas si balinga ki bazala muke. En attendant l'État, c'est l'État qui doit faire oui quand l'État ne fait pas. Pour nani yo abandonner papa na yote maman na yote.
bande qu'on a yoté parce que l'État ne fait pas. Si comme tema mabe ya ko dérouter bato. Mais loko ngana lobaka na bato. Pesa moninga souri les opérations to lança. Tu n'es pas obligé à kolega na nzela nanga. C'est une question de confiance et de conviction. Ceux qui ont dit mais la monsieur Tambouté, on ne va pas vous imposer à conduire monsieur Tamboué. Non. Le cas d'Anzela Moussou pour que monsieur Tamboué a l'obstacle était. Ça là quand même bolam. Ça là nous inventaire. Aussi l'année 2020. Au bandit janvier, ti décembre, au show salé l'inani bolam. Zéro. Mettez la colo, discussion. Plus de 143, 998, 311, 332. Nous bandego bazola na biso na Kinshasa na Mulili. Balobi c'est parce que tozola na la chambre, courant ezate. Allô papa Eliezer, bonsoir. Nzamba la langa ya liboso na benga. Ngai mama pasi. Alandaka yo mikolo nyonso nga na mobali na ngai. Bon. Soki molidi omoni parce que toza na chambre. Yango natie kaka yo boye. En tout cas nzamba pambola yo na émission na yo. Émission malamu, émission kitoko makasi. Torataka émission na yo te donc tozaka nde bandimi ba fidèle. En tout cas nzamba pambola yo makasi na émission na yo. Merci papa Eliezer. To kananu mama nanga moko pe bakolanda kuna na Allemagne. Masolo na député, une émission d'interaction. Masolo na député ndeko Eliezer Natala Kayo. En tout cas, vraiment, oumela, pesa moninga sourire. Maman Jovette, Nalman, Mbote, ndeko Eliezer, Nzamba batela yo. Masolo na député. Tout le monde a une liste sur l'objet. Tokobe tamo masolo. To solo la. To ibandenge nini. Gabriel Kiungwa kuma zazongele bonga na ye. Ya président ya bureau d'âge. Na province ya Okatanga. Kuna na assemblée provinciale. Merci, Tomonen.